Côté mon mobandi na mutu akomela sachet akoboka sachet na se. Ah. Akoboka boso ko poubelle ezana ngo sika ko tiango ezate sika sani na abwaka na yango. C'est que la kisi yonde fo bana ko komba po ete otiango na sika sililongo bani. Ba soki basali ordre ke ba chesika ke oyo ke mutameli mai atie ni ba komboli ba che salite ba e ba longoli. Nani fo tia ordre? Nani fo tia ordre? Ah, mukonja mboko bia ba o bazala ba da batunya saka atanga ipenga pe na koyiko cha ordre ana na sali pe moni na ba kombo iba ba cha siko ezala kana ngote. Ezala kana ngote. Qu'on fait respecter mon beko et là on a le ezala sika nango. Mais ceux qui sont battus au salaboui, il y a de ces gens là qui doivent faire respecter les salons mais bazate. Mais tu as bino ate hein de bon ba bino mo ke TV zali radio te mais bino mo so bon basa wapi mais ceux qui me collent ça même je déplore mais vraiment ça quoi accuser ba monter mais les autres même me collent salon wana ya de ça ba policier na besoin qu'on ça wana des fois mais c'est pas normal les lois il faut pas faire respecter et puis ba tu peux na yebité bango me collent les lois samedi il faut pas faire respecter mon beko yango et c'est ngeli ba la police et faire respecter mon beko. Et c'est que beaucoup maître à faire respecter mon beko. Mais c'est absent. Na ko sepela bango ke l'État nde ya benga na bango bisote. L'État benga na bango parce que bango ne batu babebi saboui. Ba ojo sala kala mingi teta ninge bebi. Boy bien te. Nzela nde basali kitoko esili mais salité zo ngaka pona ba maman mbula pezo ya. Donc l'État n'a pas solution pour la maman oyo. Ko to na pompage boaka la wenzete. Ah vraiment la pompage wenze zate. Wenze zate. Donc moi wenze o mkieza aiza lupango mutu. Mutu wana nde atia wenze wana po batu bafutela wana donc eza passe basé belé makasi wenze munene na pompage ezate ba mère on zo timo ba tonda boy batu batika ba mingi aba soda ba ya ba bengani biso so fini ba 500 na journée bo pesa ba 2500 ticket bo pesa ba dali ko favoriser ba soda poto mo fini bango 500 300 ba ke poto ko sala ndenge ni poto teka bino mo bolo ba le ba survivre te so to fini au 500 ba ya ba bengani mo ba tiki musupa ye 500 ka bongo bo teki na journée. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Bienvenue sur votre chaîne Correcteur News. Et le biais Sika Correction. Il y a une information avec Rachou la caramel. Et tout ça plus précisément. Et si qu'on voit pina pompage. Et si qu'on voit sur le moto. Et salama poété. Salama namba longo la bosoto. Bakota bopeto lo ba solo. Kinshasa label. Kinshasa bopeto. Vous allez wana botika la brancher dans la caméra de l'Unima Weja. À compléter une image madame Moussani. Le lien quand Moussala et Salama République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à Léa Omba, je dis un grand merci à toute la famille Correcteur News. Restez branchés, partagez vos éléments. Bolanda, la caméra, Comment on a aimé ces gens-ci? Mais ces gens-ci, tout le monde y a watté la pompage, je dis on est bêtise, mais tout le monde va aller côté, comme maman va respecter ça longoté, ou on desali à solo bosoto. N'habite pas que le bani ne sikawana. La négligence. Mboka oye baby koto sa mobe côté, et zamboka ezali avoué na mo libebi. C'est que nous déplorons que ceux qui basent dans le bassin de Makamounio soient au lieu de violer mon bec au balbi qui est salon à Tongo. Salon est ma bête. Et là, les alliés ont basé ma piste de 100 francs. Et si que 200 francs, ils ont qu'un ma bé. Parce que au combo la nayo, même il y a beaucoup de combo la mais biloko on est va évoquer en gombe de Makamounio zati. Au combo la bateau comme combo comme biloko on a quand il y a mayo ya bizarre. C'est ce que nous déplorons. Et c'est même bassin salon mais bazui biloko wana. Bazui en gombe évoquer en gombe quelque part. Dès le moment qui union européenne va nous traiter ma déchets. Mais ce n'est plus le cas. Mais salon on doit respecter. Parce que les Congolais sont négligents. Comme on n'a pas à part salon, on a besoin de Moninga. Besoin de sous propriété. Alors, on a besoin de
ba musu ba kuma ba biloko même na butu ba besoin que ce policier vient so asa sima mutu boko non on doit respecter c'est que vous allez favoriser parce que le long quand mutu vous allez côté quand ici quand il journée à le samedi la salon spécial pour la mutu nyonso vous allez faire à 200 francs parce que ba 200 francs va foutre rango ba lundi ba mardi ba mercredi mais le samedi la spécial pour la mutu nyonso mais tout monde ya vous allez na côté à l'aise calmement sans qu'on se rende compte que non le la rakine mo peto salon pour na ko bomisi ko yo tekela madame ceux qui normalement mobeko ezalité ngala ko ke de pela ba mutu ko de pela botole le wa mutu ceux qui ba besoin de mibeko ba boni que salongo et ça respecter il faut faire respecter l'état de droit c'est quoi qu'on fait respecter mobeko et là on a le ça de sikanango mais ceux qui se combattent bazo salaboy il y a de ces gens là qui doivent faire respecter les salongo mais bazate mais tout ça na bino ate hein de bon ba bino mo ke TV zali radio te mais bino mo so bon baza wapi mais ceux qui me collent ça même je déplore mais vraiment ça quoi accuser ba monter mais les autres même me collent salongo wana ya de ça ba policier na besoin qu'on ça wana des fois mais c'est pas normal les lois il faut pas faire respecter et puis ba tu peux na yebité bango me collent les lois samedi il faut pas faire respecter mon beko yango et c'est ngeli ba la police et faire respecter mon beko et c'est ngeli beaucoup mestre à faire respecter mon beko mais pas absent mais le beko coûte sikawo na monique avec l'état na ko ko vie pe pototé tala sikawo to ba no mona boy to regretter pour tout ça va passer de côté mais les comme qui toko mais to comme ça va saleté mais ça je ko pesa na gouverneur de la ville ko landa on a ma caméra de l'État wecha bopeto ezala slogan té okini bopeto ezala slogan té et c'est là c'est dépassé hein a comme sur le terrain attends makambo ndenge ni se passer oh et puis on peut sanctionner bato ça quand on se limbisa té ceux qui osali chef du quartier ou bien osali commandant quelque part il faut respecter la loi faut respecter il faut pas sanctionner des bato banga mais sanctionner ça té on ba boto lobi na biso diale lokato yembi sili et bon quoi on doit faire sanction il faut pas sanctionner bato pour ko banga l'état comme izonga et assuster merci beaucoup papa merci madame Kuti bino awa na bande ko na biso ba jumeau fort du Congo to liko ba réaction parce que to moni bango ba tiki banda ko na bango ba kiti epai na yo po ete boya ko sunga yo na kotia bopeto na quartier na yo réaction na yo vraiment na sepeli mingi na sepeli parce que soki bato balongo esika mosusu bayeti baye ko sala lo musala o ya assainissement elingi ko loba ke bato bazali sur place baza ko sala te bato wana lokola ba constater que place wana bosoto ezali nde ba pusani pembeni na biso baye ko sala pona balongola bosoto bato oyo bazali awa bango baza ko préférer batika bosoto esika oyo bango moko baza ko ya ko teka parce que ezali wenzete eza nzela bango baza ko yeteka na kati ya nzela baza ko tika bosoto bato mosusu nde baza ko longola bango yango ngana sepeli mingi ndenge bango bazwi initiative wana soki ezala mbala suka te bayaka mbala ebele po baya kosala yango mais biso d'habitude tobenganaka bango pe toza koyebisa bango moko bakombola esika parce que oyo ezali balabala ya leta eza wenzete bango pe bazali koloba ete bazali na esika ya koteka te bazali na wenzete yango wana bazali na choix te yango bazali koteka esika oyo bino bolukeli bango esika te mais tant bozali kopanza bango bazali komona ezali kobakisa pasi na ngambo na bango bakonzi ba ici bayokaki déjà kolela na bango bakonzi basi bazwaki déjà ba disposition esika nini bakotia bango mais bango baza koya kobebisa esika misolo ebele ya leta ebimi po babongisa nzela oyo yango wana nde bazala kimia bakonzi basi bayokaki kolela na bango ezala monsieur gouverneur ya ville ayebi ke bato ya pompage baza na wenzete bango moko balelaki bakotisaki mikanda na bango bayebi ke baza na wenzete bourgmestre akomelaki gouverneur ke baza na wenzete bayebi bakonzi bayebi basi bazwi ba disposition mpona bazwa balukela bango esika bakokende mais bon na bobengani bango to ebité message nous kopesa bango parce que bazali koloba bozwaka bambongo na bango ya taxe mais bozali toujours maltraiter bango bozoko moi te ko sala pe moi comment boko reçoit ba 200 francs na bango en même temps boko bengana ka bango bon la police ezwaka taxe ya wenzete wenze oyo eza na administration nango mobimba soki balobi ke baza kozwa bango mbongo ya taxe c'est que administration ya wenze nde eza kozwa bango taxe parce que balobi soki moto oyo atandi biloko na balabala ya leta ezala na place nyonso soki leta aye il faut taxer parce que azali nde koteka biloko na place publique mais lokola oyo ezali wenze te soki bato ya administration ya wenze baza kozwa taxe na bango batika kozwa taxe na bango po biso tolingi bango bazala te toza kobenga na bango l'air nyonso. Merci beaucoup. Ok, merci ngane nazo remercier bino. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Non, c'est pas la caméra na ngai. Kombo nani? Kombo la frère Eli.
frère Eli tomoni awa na pompage tomoni bandeko na bino bobi ke le samedi salongo mais tomoni bino moko bozana bino koteka pona bino salongo le bla ramener le côté bon salongo to yebi yango mais yo ebika ndembo ezali so pe to bika to respecter ti R&D no se kokaka donc koteka za mobulu makasi ato rosa to zoteka ba so ba zo kanga côté on pesa bien te yango moni ke to teka bon mais siko yango to lobby bokoyi ko zelate après 10 heures place au côté que là ozali na sengo ko mona place yango kaka salite bana na koteka na kati ya salite te mutu moko alinga seta za te to linga mboka isa propre position tout sa propre salite wana me so ba maladie ba biloko belé yango to bingare ne boko mboli boye to se pempo to bono eza kitoko siko bino moko ba kolonda ko bino moko bana ndako bo salongo bandaka tongo esili 10 heures mais bino moko bana ndako to kuti bino na bo soto ya salite bo vivaka na ngolo lenge kani bon ngai mokolo ndako na koza to se belé na sanga to sanga moko te na se belé ngala koza nga mo mokolo la propre mais mutu mususu ayi ya salite ndeti awa biso teka bilamba ko sa salite mais ba mama ndunda bana ba opire ne batu ba ko sa wenje boye oh message no ko kopesa na mama ndunda na ba tsaka salite sans ko komba po de bino ba te boteka même botaka no salite te bon na ko sepela bango ke l'état nde ya benga na bango biso te l'état benga na bango parce que bango ne batu ba bebisa boye ba ojo sala kala mingi te taninge bebi boye bien te merci beaucoup ndeko merci kombo nani Arnaud on se pelote la caméra na ngai kuna et pas de donner ma weja Arnaud to moni bino awa lelo samedi na salon même surtout komaki banda 7h to komona bino kaka isika ngo ko vendre dali mbutu si bo bandi koteka pona bino salon ngo ko le même le côté salon c'est important makasi mais o to mona awa donc na ba soda ba ko ka ba maman oyo te le eza pas si vraiment pona ba maman oyo donc l'état pena pas avoir une solution pas ces arabes pour na bango salon et salamara chaque samedi mais salité de son arabe pour na maman si kota ba ko bengala maman ba ko bokola bambota lolenge kani to mini bokola ba bengala bango mabota na bango ko bokola malolenge kani kasi yango na tozo loba pour na l'état alukela bango place tout le monde arabe chef bazo ya kongola bambongo ya salon ya jour chaque jour presque chaque jour bambongo ko ta mais solution bazo ya maman oté tala nzela nde basai kitoko esili mais salité de son arabe pour na maman mbula pezo ya donc l'état dans une solution pour la maman oyo ko to na pompage boaka la wenzete ah vraiment la pompage wenzezate donc moi wenze o mkeza eza lupango mutu wana nde acha wenze wana po batu bafutela wana donc eza passe basé belé makasi wenze munene na pompage ezate bon c'est que na so de mutu alobi to kokuta yango pe na sa ekomi wenze donc so ka boye nyonso ekoma wenze tina so mutu na se nango ekoma ka wenze passe donc l'état doit solution donc so basi solution te eza passe tu bah déjà sur du moteur na bino mi to ka déjà bandi ko tambola ici ezongi normalement to ndizeli lenge kani donc mi to kana comme le kate na se likolo ndezo le kamena se mi to kezo le kate likolo pe embouteillage kaka to linga nde ba fungola se po nzela za bien ba luka ba mama o solution parce ata ba fungola nzela bango bandoza kaka wana ba accident pe bandoza mama be donc l'état de solution na pompage merci beaucoup OK merci maman ndeko kombo nani kombo na ngoki ndeko gi to moni bino tozali presque oui tozali 7h 8h mais tu que le samedi Kinshasa mo bato ba la service ya salongo mais to moni bato déjà bazali koteka bino tozali déjà motivo bazali koteka pona bino salongo bazali ko le même le côté salongo est important to sala salongo mais à place oteka wenzi raté au balabala tant ba sala inauguration nzela o mituke bandolekela bo ba mero ba ke ba zebele tikuna likolo siko koto na pompage wenzi sala wenzi raté o lubonga mutu akoya appeler la bengani biso tout dolongo a wenzi raté toi ne le côté a wenzi raté talebela ba bela ba baza na wenzi raté mais bino moti bo vanda koto au gouverneur allégament ba konti ba les carabotika non ko kota demande wana te que non wenzi raté ba sala bino wenzi combien de fois de lobby chaque fois de lobby biso de téléminant de bando bimisa bilo côté to bimisa do cha a ata ba inaugurer a dès que bato nous toza ba lukebiso solution te to wando te kaka a place ya te dès ba loba ba sala biso buyenze boye ba sala apeka ba loba ba sala te chaque jour ba mère on se timo ba tonda boye ba batika ba mingi aba soda ba ya ba bengani biso so fini ba 500 na journée bo pesa ba 2500 ticket bo pesa ba dali ko favoriser ba soda pourtant bo ko fini ba 500 300 ba ke c'est ko sala ndenge ni po to teka bino mo bolo ba le kamba survivre te so to fini au 500 ba ba bengani mo batiki musupa ye 500 ka bongo boteki na journée siko bande basala bino sot mouton oyo circulation ya mitu kezali lolenge kani embouteillage ya makasi embouteillage ya partir ko bon kamite ba fongola na bango po ba santi ya kimbwala oyo uta bo so ba sisi ba apa nzela ngo bozana bandela mususu nzela kimbwala suki na opeka na régie kuna iko noso ba komi na bonte et suki na la régie des soirs au message nous ko pesa na gouverneur de la ville ya Kambaka wa zali ko landela solo ville ya République ya Kinshasa bon maloba na loba na gouverneur de la ville landela musana ndenge ekende
ata la ka pompage ata bafongola bango so ba mama to za ba lugeli biso problème ité ba lugeli biso solution de pardon ezara problème ezara pas comme nani Casse papa Casse to moni wa et na pompage tongi to yeba bino awa na pompage salongo le blanc bino le côté parce que to moni ngonga ya côté kana ne kokite ne balobaka 10h bino si bo tandi biloko bino si boza koteka pona bino bo peto za ko le bino le côté peto ezali na bien eza mutuni oso akata ndako peto muno ezali akata ndako ezala bien peto no so ti akata wenze ezala bien ça pote soda oyo ndeko zo bango ya 500 awa muno soda muno bengandi bango ezala bien 500 na mo pesa bango ezate awo wenze ezate za akata liponga mutu maman bazali ko réclamer que koto bazali na wenzete ezali sika mo bazali nango ya koteka tant mo ko lobake ba soda wana ba soda sko ba bengala bango ba kosuka ndenge nini eza makambuti ezala so tinda bango fongola wo wenzeka kotala nini ya cimetière kana mona fongola bango ezali kuna kota cimetière bango fongola bango kotana kota eza vide ateka mapango kotana bango so tia bango wenze kotala kotesa la academy bon message nyoko ko pesa na gouverneur de la ville ko landa na sima caméra na biso ye ki parazan do na ta ki pa ye mingi ki parazan zandi gambela apeza pe wenze ko tsaki pe mbongo awati ape ko tsaki mbongo bongi ba tia bango wenze papa wenze sa donc côté ya wenze na bina beta kabino kara ya sa ila zandi la gambela na niyo so na bango sala côté ki ba côté ki parate. OK merci beaucoup ça va makomo nani Pauline. Maman Pauline, balobi na biso ete yondo zali kotia ma salité awa na pompage na ba sachet na ya mai ngonga ya salongo na ne kokite yo ba ndia kote kaneti o ezali exemple sachet moko ya ba sachet na yo moko zali koloba ni esika wana da eza chasse na ngate toza batama yo te ka ibele da chasse ka nyoso ndeze yanga ite est-ce que comme bakaya solo parce que 10 ans na ne kokite to monyo na sachet te ka déjà nanu esika oyo zali kote ke lo kombi yango te ba na kokosa te na komba na ngate pona nini na moment obino fo bosunga mokonzi ya mboka fo bosunga gouverneur pona kotia bopeto na kati ya mboka mais oyo nga na ateke ezateke na avande sika mona ateka na nga ya kotambola ba mwana na so na sala ezate yo toteka kotambola mobandi na mutu akomela sachet akobwaka sachet na se akobwaka boso ko poubelle eza nango sika kotiango ezate suka asani na abwaka na yango sika elakisi yo nde fo bana kokomba po ete otiango na esika esililongo bani ba soki basali ordre ke batie sika ke oyo ke mutameli mai atie ni bakomboli batie salite baye balongoli nani fo atia ordre nani fo atia ordre mukonja mboko bia ba o bazala ba batunyasa atanga ipenga pe na koyeko cha ordre ana na sali pe monini mona ba kombo ibaye ba siko ezala kana ngote ezala kana ngote mutu ni akoyaka ka batande ci ba mama ndunda ba kosala ba bateki bazuka bateka kana ngape na oyena setela sani na bwaki ka wana dabino bazali kosunga mokonza mboka te bino baye kokomisa ya solo mboka na bosoto te ezanga ite ezape ba ope baza na liboso na ngape basa ngape na kotika yango landika na kata rythme lokwa bango bakotaki ya salite po tikika salite nana koloba mbote papa mbote mama papa kombo nani kombo na nga Fabrice papa Fabrice tomoni déjà bino awa boto bazali koteka 10 heures salongo na kokite bozali kosunga mokonzi ya mboka te parce que balobi ete botia bopeto mais bino déjà bobandi koteka zera bopeto tozotia bopeto mais sikoyo soko senga 200 francs na peso 200 francs wana nga na kombola lisusu te bongo 200 francs ezalaka mpona kokombola mais eza salongo kasi ezali impo bofutaka ezali 200 bofutaka balobaka tofutaka impo fo ekende na taxe nango to nga na futi eloko otikeli nga taxe mais so nga nazwi na pesi yo otie na poche wana seke eza nini bino moko esaka bino lolenge kani esika ozali koteka ezali bosoto mais soki eza bosoto oyebisanga nga na kombola nakozwa kombo na komboli mais soki nga na pesi yo déjà desa seki yo fo kombola na place na nga nga na okombola lisusu te biso mpe yango mpe totikaka parce que biso bino topesaka biso badesa na biso topesaka bino badesa na bino bozwi desa bino bokombola ke biso tokombola lisusu. Mais tomona gouverneur de la ville alansaki salongo spécial obi ete moto na moto azala bopeto po ete esika azali koteka esprit malamu po ete tobanga maladi liboso ya ndako tokombolaka tozoza baswi wana tokomi kotimwa na esika oyaka kolekisa journée mobimba esika toyi tokoki kokombola mais soki olobi ke napesanga 200 francs nga mwana kombola nga nazwi 200 francs napesi wana nga na kokombola lisusu te ale yo osali opesaka nani topesaka bandeko batambolaka balekaka bazwaka ba 200 soko telemi na wenze komona bango ezalaka journée spéciale mais sikoyo soki na spéciale wana soko otamboli ya mingimingi okomona ezali boleka na enquête bomonaka babiloko wana pour ke esala mpe mwa bien makambo ba 200 francs bopekisa tosala salon boyebisa motu na moto aye koteka azala na kombo na ye chaque samedi akombola esika wana
Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.